Ah oui, Zali, suite et fin, il y a deuxième partie, il y a tout ça, l'émission, il y a retour à la parole, Yemo Abouninzela. Toyoka. Donc, lobby, retour à la parole, à Bimani, à Pécam, à 4h du matin. Bon, bouti kolanda ezali mawa mingi na kati ya communauté ke batu mingi bazoleka na TV bakutana na nzambe te bazoa koleka na TV mpona koséduire bino mpona koya kobebisa bavi na bino susi na bango yali bazwa bato ebele batonda na l'église bakaba bino pa satana nga nasalaki camarade na masumu te soki tobimisi likambo parce que lisolo ebandi ye Jérémie abengi mwasi ekanga po atonga nga na ekanga nde tokende osala émission kuna. Alors okoki kotonga mwasi ya moto te pa mokolo mobali mwasi abeteli mobali ye lisolo mobali esepelisi ete yango abengaki nga alobi proverbe keba retour à la parole azopanza sango ke yo na nga toza bapagano 4 personnes susu place yaki na kotambola babengi nga bayebisi nga ntango bayebisi nga na abengaki paster mwila l'air ayoki atie biso na conférence oyo Jérémie akosela nga pardon mais après a continuer yango ndenga tolakisa makambo oyo toyeba biso oyo na ye na nga na ekanga nani aza mopagano nani fo azonga na nzela. Alors bokeba tokomi na ntango ya suka na ntango oyo diabolo aza konguluma na ntango oyo diabolo akoti na église à se proclamer lokola pasteur. Tala sikoyo toza pratiquement 1h du matin bino bolali nga nazo tourner pour lobby na tongo na 6h bozwa breaking news oyo biso toza contre mutu te biso tolingi bato nyonso biso tokumisaka bato nyonso
biso to travailler là batu nyonso. Alors souci na biso ezali bo fongoma miso, souci na biso ezali bo pamboma, souci na biso ezali bo tomboma. Boko limisanga muke na kozwa invitation moko ezali kolo ya mesa nazozonga nazala tino nazozwa invitation nazozonga na plateau invitation moko ezali na mesa awa ezali invitation ya Bishop Daniel. Alors il y a Bishop Navandata awa ça a plaisir. Ezali invitation ya Bishop Archbishop Mboyo. Archbishop Mboyo a invité biso pour na 70e anniversaire ya Mbota Manaye pe 30e anniversaire ya ministère naye, mais na kati wana atie motei ezali kisa Nunes. Alors on a dit c'est vieux na roya le ko invité na, mais il faut changer motei au so qui kara motei za Nunes. En tout cas à côté il a été fona délivrer parce que Nunes a botola mwasi ya bato pe akanga bana mukolo papa bana na babona bana te pe bana oyo abotala mwasi na liboso alinga babona mama na bango te. Alors moto bongo aza écobiste ba bibe écobiste ba kokota bokonza likolo te pe ba kote ya sangala mote. Alors vieux na ngai so ngi bilulu ali ka malamu changer motei et aux malamu. Donc breaking news ezalaki yango wana mutu oyo balobaka azali mutu azosomisa na nzela retour la parole ye moko akoti zamba ye moko aza na potopoto et alobaki na ngai soki na bimisi message oyo ye na nga tokobomana nga azaka mutu ba défi nalingaka ndenge wana nabangaka kaka nzambe nabangaka eloko te. Je crois na koki kotia lisolo ya nga nde tosololaki lelo bolanda boyoka bino moko nde tosololaki ne. Oyo ya lelo azoyisa biso azali na retraite, donc retraite nde na pekam. Vraiment. C'est ça. Allô. Azoa mangazo bateke na 4h du matin abibaki na pekam. Donc bolandi oyo ezali masolo ya lelo, donc ezalaki lelo na 14h tobenganaki na ye azobosanaki nga nazalaki deja na contact na bato bamonaki ye ndenge abimaki na 4h du matin na pekam. Donc nga nazalaka na Manchester naza na caméra partout te, mais eza na bato bapesanga ba information mpo nayebi ke esungaka. Alors eza na pasteur moko akangisa mobali ya bato, mobali wana aza na prison, mwana mwasi wana mimi aza koleka na chaîne oyo Ebola TV oyo ya Bienvenue Songi Songi, akomi lelo azongi sikoyo na chaîne ya bakolabo epa nkosi. Mwana mwasi wana abimaka na pasteur impudique akangisa mobali na prison. Mimi oza évangéliste omelaka même bangi ozoleka na TV kende kobimisa mobali ya bato na bolo. Sinon prochainement tokolakisa pe dossier na yo. Donc ezalaki breaking news lisolo oyo tobondela pour na retour à la parole, parce que retour à la parole azali na potopoto. Sikoyo bino moko pesa réponse
nanga na ekanga nani nanga na ekanga na ye retrouve la parole nani eza na potopoto tobondela pona ye azonga na nzela ekanga. Merci pour la confiance, merci pour ça tout ça là. Nayebi ki bakoseli moi sino makambo ye to solo la très contente de to travailler. Bye bye.